sur le plan, il y a ma familial. Mais sur le plan juridique, ça pèse pas. Donc, babala au coutume, mayo monara lora que babala yaya, au cause de la surprise, mon bala koufi, aux pata $1, t'as dit. Aux huit, parce que babala ote. L'État considéré babala ote. Soit. Quelque part, non, mon appel. Papa Claude Machala alinga iko protéger corps à moi sinaï. Dans sa boya qui na tongo eta na batu basani ba filmer humiliation. Oyebi ke ba humilia corps à mari sam. Oui. Et pas de on a vu ça moi sur YouTubeuse. Bazo vivre là ndeko na bango. Mais bazo linga ba bien ndeko na bango. Yeba yango na ba famille nyonso eza na bato ba tshela motema ba likonzi. Eza obligatoirement Claude Machala fala benga famille ya Mama Tchala. Non, même si babengi binoté et déjà. Est-ce que ceux qui te commis kuna to manifester souci ya de quoi profiter de welina ba bandana ko réparer début que réaction na bango. Début ils ont mabé. Très bien. Parce que il fallait ils ont obligation. OK. Fallait qu'il benga bango de un Claude Machala bala Tchala mwana te. Bande konangai oza congolais olinga kamboka oyo olinga kabana orphelinat vida ezobenga yo tango zimwa moke yo kolia yo kofete na bana kanisela pe bango mutu azana mutima mawa oyo azana bozwi ate ya mukie tosunga orphelinat vida na $1 apamba bana balia balala bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyonso bana mokili mobimba to soutenir bana na kati ya orphelinat vida na $1 ya pamba nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir borphelin na $1 na yo na $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike po bafete na décembre oyo orphelinat vida baza na posa na biso ndenge bana na biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre yo moto oyokaka parce que jusque-là, $1 seulement. Franc congolais, ils en ont 2000 francs pour la ressource. Orphelin, pas fêter, bonne année, netikaka, bananyoso, au bazar wanda pour les parents. Ce qui te sangani bato ebele na ba $1 na biso. Vie ya bana wana. Bakolongola na mutu na bango ki bazaka na ba parents te. Alors ceux qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini. Orphelinat vida baza na posa na biso. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike. Bongo lokola ba fête ya Noël na bonne année ekomi pembeni. Baza kosenga na bino oyo aza na motema malamu, motema bolingo, motema bonzambe. Au pescaka $1. $1 pour nous permettre bana na biso ba orphelin ba fêter pe lokola bana nyonso. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Soyez le bienvenu, il est temps de vous informer. Bandeko Nabiso Nyonso, ba meilleurs abonnés, le meilleur fan. Makambo ezali minene, makambo ezali grave na Kinshasa, liwa ya Mama Tchala mwana simana yango tozali bongoka juste na 3 jours ya pamba depuis disparition ya maman. Mais makambo ezo kobima kaka ebele ya minene lelo lisusu ezo kobima. Il paraît avant la mort de maman vidéo moko et salemaki audio moko donc salemaki la famille
bazali tellement nakanda, la famille baza tellement déterminée na liwa ya ndeko na bango, et derrière yango pe ba problème ezali ebele. Bandeko balandi ya émission obino bolinga yango to sala ka yango, une façon de vous apporter des bonnes choses, une façon ya sala ba analyse na émission avec ma concert Saratola yazalaka invité spécial lelo tokoluka moyo to sala analyse sur la famille de maman Tchala Mwana face ya papa Bokilo na bango oyo eza bongo papa na biso Claude Machala bino nyonso bobo yebi producteur ya maman. Au départ il était le producteur ya maman Tchala Mwana, et puis ensuite lelo aza papa Nabiso bisika boni maman akufeli, mais tout autour nango makambo ezali ebele, et la famille ba livrer un secret, une vérité oyo ebele ba yebaki yango te, o ebele ba comprenaki yango te, bandeko balandi to ça la juste analyse tout autour na yango. Voilà, je salue le meilleur fan, je vous dis un grand merci, le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Solia Bambemba, Fatou Dukonti, Makia Lakumba, Bertin Condé, un monsieur qui a un bon cœur, Bertin Condé, merci beaucoup, parce que yo olia kana ba orphelin o melakana ba personne vulnérable ola la kana ba de bae oyo baza la kana souffrance. Un grand merci na bino, un grand merci na maman Bijon Ketani, maman ba 90%, maman fait l'équipe bien biso tozala tité, mais bandeko balandi na kanisi boko zoa même ata moi nchwaka et ko sala do quelque chose de bien au bonga na papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda kilo mère à Calgary, maman surprise. Un grand merci aussi à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, là où réside la confiance, il y a papa Noé Mavakala Nzinga, c'est-à-dire Cour suprême, maman Zozo. Je vous aime beaucoup. Un grand merci à maman Yvette Mbangu, Fifi Wechila Star, bande konyo so bolingaka émission oyo na pesi bino Mbote Nzambe Azala na bino, Jenny Beta industriel, Tata Poe Fapekato, maman Mapasa, boza tellement ebele mama kia la kumba déjà ndeti na dédicace qui est bozali vraiment ebele ya kolanda émission bisika ezo mbino boyende to banda émission na biso bon de livre azali sima na caméra botwa lepe obe azali obeka sima ya machine kuna azoko sala mosala na ye okofongola plateau to luka meto pesa mama Sarah to la maloa, parce que actualité ezali moko la disparition ya mama Tchala Mwana oyo ezo ko bimisa mambo belé na luka moyena pesa na Sarah maloba. Sarah mbote tadi bonne santé. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va bien. Mais condoléances, le monde artistique Yambo Kanabiso, nous avons perdu moko ya ba légende ya musique ni Yambo Kanabiso. Vraiment, en tout cas les autres ça passe. Mais ils a dit ouais. Ndenge bandeko ba soki yaki pona mbongo. Mais maman Tchala Mwana ngara kufati. Très bien. Donc liwa ye komi Nzamba sunga kaka. Nzamba sunga. Très bien. Sunga. Courage na famille na ye, courage na Claude Machala, courage pe na ba musicien oyo baza vraiment touché. Laisse-moi te dire félicitations à Barbara Kanam. Tout le monde a eu présence na la résidence à maman Tchala Mwana. Donc les musiciens baza touché pour na liwa ya maman Tchala Mwana quoi. Les condoléances là. Très bien. Mais avant to kende na analyse wana pour lelo, on va essayer un peu de parler des choses où beaucoup de chansons ba yebi yangote. Pitié. Une petite question par rapport à Yando Lobé, Lobé ba musicien. Naebi papa JB Mpiana. Ayemba nayebi maman. Mais l'essentiel que son ekoti. Et moi pe na rêvé que osali lokola na ndenge ya bandundu bien bandaka ezate. Mais au moins son ekoti, donc yango moni no couvrir yango. C'est ça mon travail. Et puis c'est ça aussi rôle ya Odo nga fona jouer na plateau, bien que les rédacteurs étaient Kidiba. Donc, naïbité sur ici déjà à Boaki. Bon, je sais pas. Mais aujourd'hui, papa chéri Ayemba, bah ça la fête était ce qui est pas bah voisin et ce copé là moto. Mais face à cette situation depuis la disparition de maman, 3 jours aujourd'hui si je m'abuse pas. Mais absent total, il y a bah musicien. Sarah, quand tu regardes ça, tu te dis quoi maman? Ça dit. Ça passe.
on a auto félicité Barbara Kanam. Alakisi combien tchala mona bande ko goûter na motema na ye. Très bien, très bien. Parce que kozelaka ati mokolo matange obima eza sans c'est-à-dire mais mutakufi lelo bamoni oleki ata na famille na ye osouhaite ata mes condoléances ba mes condoléances na yo ba condoléances na yo eza important. Très bien. Mais tant que bato baozelaka tozela corps ebima tosala boye tosala boye et ça dépend de la considération à mutu na mutu quoi. Voilà. Donc ba mission au bazoya te allez-y comprendre. Et il faut pas aussi oublier que mutu na mutu part na ba tendance na ye. Très bien. Tu es bien maman on nenge comment okende. Oya boye. On suit 24. Comprendre. Moi okoma wana yati. Olela noka mama chala mwana na musika mais makoki ya okomande. Ezate. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas coacher en cause leur travail? Ils ont dit important au faux ça, là, le musicien. Très bien, voilà. Toko Takunate, parce que c'est un terrain, il y a beaucoup de mal compris côté Kuna. Bah, comprendre, bisoter. Alors, s'il vous plaît, je suis en pleine émission. Heureusement, na Tchangungo, na vibraire. Saratola, aujourd'hui, Maman Koufi. Na morgue kuna bisika bakinaki kocha maman sa famille bazo kolela mama kufi atikeli biso elo côté mobali ateki biloko nyonso jigolo olanda boye makambo belé oyo elekaki na réseaux sociaux. Ça s'il faut que ça la analyse tout autour ya maloba ya famille oyo. Je trouve pas que ezalika ba familles africaines o balobaka ke bazo vivre nan de kona bango mais ba visaka ba bien o bande kona bango bazala kana yango kolela ya bande ko wana. Tadio moni bazo vivre nan de kona bango mais bazo linga ba bien de kona bango. Yeba yango na ba famille nyonso eza na bato bachela ka motema ba likonzi. Très bien. Très bien. Nde toza boye toza na tadi na biso soki ata mutabeli to nazangi mbongo ndako to nazangi ya olia neti na bafeti boye tadi na biso abulisa mbongo opesa tadi na biso asunga famille. Donc or kolela ndeko na bango c'est tout à fait normal balela pe ke tadi na biso asunga famille bakolela pe na ba bien wana parce que babi tadi asunga famille tadi aidara biso et comment na makambo susa comment on soki tadi azalaka. Donc tadi azala important. Maman Chalamon a pe azalaki important pour na famille. OK. Voilà, azalaki important. C'est normal balela mahamba bambongo tadi. Azalaki important na famille na ye. Très bien. Mais aux hommes on a dit que Sarah aujourd'hui d'abord boyoki sangwa mawa ata ba bengi binote pour ba kinotika moto na morgue. Mais cela lingi ko signifier que vous devez manifester kaka que il fallait kaba benga biso et puis erbo komi kuna komi makamo susu bo bandi ko citer déjà que non kutu ko si sa question té eza obligatoirement Claude Machala fala benga famille ya Mama Chala. Non, même si babengi binoté et déjà. Est-ce que ceux qui te commis kuna to manifester souci ya de quoi profiter de welina bandana ko réparer début que réaction na bango début ezana mabe. Très bien. Parce que il fallait eza obligation. OK. Fallait qu'il benga bango de un Claude Machala bala chala mwana te, il n'a pas ses droits. Abala a été bongo pendant tout ce temps, depuis 2000, so 2001, so 2002, depuis Kalawana, Abala a été. Nana média na mokili boy toyebi kabala été. Siko ya ko batama famille o fe ba kabala e babi kabala été. Bongo biso to confirmer pourquoi. Pour ceux qui sont visiblement, c'est que en huis clos famille. En famille. En huis clos pe basalate. Très bien. Donc, so ezabongo Claude Machala n'a pas le droit ya robomba sango ya liwa ya Mama Chala mwana. Parce que monto fois signé ba ko tsako na ina mort eza membre à famille na e to mobali a bala légalement. Non mais na loi na biso maman déjà au-delà de 6 mois. Vous êtes moi si. Est-ce que que batebele ba condamné qui au place wani kuma mawapi?
na loi na biso yango ekomama bitaki so ngo apprendre bato makambo ezala te. Non mais ce que considéraka bango ba marié te papa bongisa langage ba considéraka bino déjà boza mwasi na mobali mais ba marié te. Kasi mais déjà kozala mwasi na mobali ata na likangu boko ozala mwasi aza mwasi na nga mais koloba femme mariée papa wana eza na mibeko. S'il vous plaît to kende na voix oyo esengeli même ceux qui vont suivre ça. Loka to sali 6 mois nde basali ba année soyi lelo mwasi azali na mbongo ebele baokabola na libala ni basalaki. S'il vous plaît. Bongo mambo bongo lo bango. S'il vous plaît. Que dans l'état, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Na code de la famille, je pense que ceux qui nous suivent, ils ne sont pas de bêtes. Bazali batu yamaye. Na code de la famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Na yoka ngote parce que na assistant na ba mariage, na assistant na mambo ebele o etali makambo etali ba couple. L'état na biso est reconnaître loko wana te. Non, déjà est considéré comme muto afandi au-delà de 6 mois. Moi si na mobile place moko ba considérer kabango couple moi si na mobile na yé. Oui, il faut alors ton PC exercice ou bien il y a des avocats qui sont là, il y a de magistrats qui sont là, bah tout basé belé oui, si vous avez un avocat ou hasard mieux placé au cocu kobengaye totunier parce que peut-être moi je suis ignorant, peut-être nga na éviter, peut-être nazo comprendre ngo na marque nanga et je ne suis pas aussi censé de tout connaître mais au moins lingato l'excès na live té na émission té bako kata to benga to information to zonga. Non mais il serait mieux de repérer sa identité na yété mais to benga kaka s'il te plaît papa zala na déontologie toi muto l'excès na média sans consentement na makabini ozolingo oté yanga siko. Non mais wana moi donc kata émission. Non faut pas kata ba couper biso to information to ça l'émission makaba connaissance émission sans connaissance non ça la tête a dit soit to kati émission au moins ko tanga na buzoba pourquoi il faut na yeba makabini na loba mais zela oui. Non, ça la tête. Toi tu cries pourquoi? Au moins peut-être que non. Ce qui est ok. Et ça tu sais pas que non. Ce que tu fais, so bengi maître, ça peut aussi kobima est ridicule. Et je vous dis. Qu'est-ce que bima ridicule? Non, parce que c'est que nous disons là. Yo na kota na analyse ya makambo na maîtriser té. Alors, il faut au cas d'émission na benga. S'il vous plaît. Je précise tout ce que moi je fais et nazo bandelango. À ce que moi je sache, Loba Moutou a contredire là. Au-delà de 6 mois, l'État congolais a considéré qu'à bateau a fait une place moko lokola moi sina mobile. C'est faux. Wana to kati émission na bengae so ito ozonga te to sali so émission mususu no za na connaissance. Très bientôt bengana nous maître. Merci. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi Nakanisi. Nous sommes de retour ici après discussion avec ma consoeur Sarato là, vous savez. Nous faisons ce travail, une façon de vous informer, une façon de vous apporter des choses vraies, des choses sincères. Par rapport à Moussala Nabiso, nous devons toujours bien faire les choses. Voilà pourquoi on était obligé d'appeler un maître et avocat. Vraiment. Ou bien un magistrat pour que après sa précision sur tout ce qui s'est dit. Moi, si na mobile déjà ce qui a commis déjà au-delà de 6 mois, l'État congolais a considéré bango lokola moi si na mobile. Donc merci beaucoup na maître au auto pesabiso explication, ce qui veut dire quoi? L'État a koki ko considérer bango ndenge bafandi parce que au leki 6 mois na batu temps ebelé. Ça a un avantage à moi aussi. Que non lelo okoki kotika ya ki nezali impossible azo ko reconnaître yango mais sur le plan légal na o donc sengeli ezala raté ezate na l'état ezala raté peut-être vous aussi qui avez l'espoir l'idée que ndenge na fanda ka buitoza na biso na libala ya yakato fanda toza na libala ya yakato fanda lokola mobali nanga o doza na bomengo lokola mwasi nanga azana na bomengo yakato fanda donc lobby peut-être je vais profiter na babiloko oye donc azana ngo bakoki ko reconnaître yo na ndenge mususu mais légalement sur le plan texte ezalité ozali légitimité parce que exemple na koki kozwa et osara auti kozwa
na ambassade aujourd'hui pour un dossier formulaire lorsque na ko se pointer face ya ba questionnaire ce qui na kutani na question que oyo na zaka marié ou bien célibataire, je serais obligé ya kotia célibataire ou fiancé. Parce que ceux qui n'ont pas marié, n'a pas acte de mariage, te oyo et pour prouver makambu onga na lobi. Donc une façon pour vous aussi de prendre des précautions bandeko bozolanda biso. Par rapport à la situation en Sarah, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça ne donnait pas le pouvoir? Il n'a papa Claude Machala lorsque sa femme était morte, maman oh babano fandana yenda kumoko azwa ebembe ake nokotika na mort sans pour autant à consulter cette famille. En tout cas, tu as dit au moins na ngai na lobaka na temps omi na zupe na ba kufana na ba maître avocat na pesi maître makimake sembota loba na ngelo moko petite sœur poliba na bino eza na sécurité faut ça civil. Civil pourquoi? Même na cas na domaine na visa wana so babalanga coutumièrement non comment célibataire ba bien ngote o le ba o yela ba ngoni ke ba pesa ki mbonga libala etali bango te ba reconnaître kaka civil o ya l'état même na banque so ke na banque ba tout nous a marié ou célibataire on a marié yela biso acte de mariage pour to ko sala compte moko pour na mwasi na mobali kaka soki bazali marié bazali lié na union moko bo légal. Donc quelque part même coutumièrement ils ont pesé et pesakate et pesakate et pesaka sur le plan il y a makambo famille familiale mais sur le plan juridique ça pèse pas. Donc babala au coutumièrement yo monara lora ke babala yaya au cause à la surprise mobala kufi ozu pata $1 t'as dit ozuité parce que babala oté l'état considéré babala oté. Donc papa na biso Claude Machala azalaki na pouvoir te ya kozwa corps ya maman Chala mwana kokota na mort ye moko. Il fallait qu'il quand même azala accompagner na famille na ye. Très bien. Soit quelque part non mon appel papa Claude Machala alingai ko protéger corps à moi sina. Corps à moi sina. Donc ça boya ki na tongo eta na batu basani ba filmer humiliation. Oyebi ke ba humilier corps à mari misamu. Oui. Et pas on a vu ça moi sur YouTubeuse. Parce que boya ki peut-être le kwane kokai kokoma tant a précédé akenda fond les appels kanisa malamu asalaki kobimisa mwasi na yeba heure wana kokoma na mort mais tango komi benga famille l'information avant ekota bozela famille na esa nini et mon ndeko na bango e signé ba kotisa ye tadi or ya kozala na babolingo na biso famille à monter la famille. La famille reste sacrée maman même si babuna kabaswa naka mutaliboma kutaza mutaliboma so tout est famille si comme muto aza normal akufi. Très bien. Ou bien la famille na été ezaki vraiment imprudence. Azaki na droit te ya ko ramener corps à maman na morgue. Peut-être et là que ninga ki sauver acte de mariage. Nous sommes mariés légalement, c'est ma femme. OK. Famille na ekoya mais beaucoup de ça moi c'est na malili pour na protéger corps na bébé. Voilà. Mais aussi le corps d'une personne pour bébé c'est pas un jour hein. C'est pas un jour, ça peut prendre médecin parce que Mikolo beaucoup plus comme c'est trop scientifique alors nous voulons avoir de précision il y a Babilo qu'on a un jour Okay. Le corps humain un jour je pense pas un jour que muta kufi le local le lopé à Babilo beba local na internet ou bien vous qui suivez ça bon tu l'as dans commentaire mais je pense pas peut-être ekoki kozwa des jours pour abano vimba donc 2 à 3 jours si je m'abuse pas 2 à 3 jours pour nzoto e bano beba avimba apola abimsa solo donc c'est un peu ça mais aussi ça bien que ça mais ça donnait pas aussi le pouvoir à la famille de pouvoir insulter aussi papo yope afandina mama Chala mwana tamolai à accompagner na makambo ebele à produire aujourd'hui
papa machala azali na identité grâce à mama Chalamwana. Mama Chalamwana pe akoma lelo na identité na makamusu, c'est grâce aussi ya papa. Oh, mais ce n'était pas aussi une façon ya ko exposer mutubo na place publique. Sarah analyse ko sala mama. Papa Claude Machala mutazo identité grâce à mama Chalamwana parce que ngana ebi Claude Machala inventé. Ah, ok. Na yo yo kai kaka Claude Machala les bingazor. Comprendre. Donc so ipe azaki producteur na e tout kala yo ka production monte Claude Machala produira mon bateau avant Chalamwana. Très bien. Donc c'est que production na ya liboso asala ngo pa Chalamwana. Alors so ki famille pe ezaki na pouvoir wana ya kofinga. En fait famille to que non na anglais au même encore na mort. Parce qu'après cette émission, il y a une émission où il y a déjà historique, il y a maman Chalamwana. Après avoir commis ma corps en mort, déjà ils ont mabé parce que attention ils ont qui Chalamwana D, ils ont qui que Claude Machala mutakufaki et que Chalamwana côté si corps na une mort sans famille na ingeza problème. Très bien, très bien. Ingeza problème. C'est logique, c'est normal. Donc il y a mon Claude Machala pesi bango accès au fingae parce que ça ils ont abattu mususu. Balingana bango yo te de abanda kala. Sko yo mo pesi bango pe a piste basani. Bafinga yo. Parce que akokai ko sala acte wana te. Yango ne pesi pe famille wana pouvoir. Ya ko finga ya ko manquer ba respect. Donc basu ba kanda na yo bazara nango déjà. Basu porte sikoyo ya ko attaquer physiquement. Très bien. Alors voilà pourquoi famille wana ezwa ki accès. C'est que famille wana il se pela na relation ya Claude T na Chalamwana. Parce que so yo ki même ba propos na bango zo comprendre directement que couple yo bazako linga mobile oté parce que là il a été mais bazali na choix té parce que zaki choix ya ndeko na bango. Très bien. Alors tant Claude a pesi bango accès ya moni ba manquement ya ba respect. Mais aussi merci beaucoup l'équipe technique, merci Nabino Nyonso. On nous apprend que c'est 48 heures à 72 heures pour ya mutu et beba donc voilà, donc c'est ça, donc c'est que on avait raison donc quelque part. Merci beaucoup à ceux qui ont travaillé donc avec vous, c'est bien. Maman Sarah ko baxi labino a baxi $5 on va salaire labino ça sera quelque chose de bien, tout ça là trop rapide hein, ça sera quelque chose de bien. Au lieu de lukaka to kinaka trop loin, beaucoup tika quoi bobeti et puis les gens bazali na information. Mais aussi Sarah justement kaponango pour tout le comment tout le monde a sujet na sujet mususu. Est-ce que tu donnes pas raison aujourd'hui? Au départ déjà l'action était mal partie. Ya kolongola maman nandaku komemaye na mort déjà ezali mabe bisonyo soto condamna kiango même nga na lingate. Mais réaction ya famille oyo Sarah, tu vois pas que non papa Claude P akoka ki kozala na raison que même si na bengi bango na kopesa bango information mais information aussi ça pouvait tourner mal lisusu contre nga et ko créer lisusu ba des bandades mo alors il serait mieux kana zo moi si na nga na kimia na kende na ye na morgue Sarah ozomona peut-être que non bango moko bazo kopesa vraie identité na bango peut-être ya moi bozangi ya moi faiblesse moko en pleurant votre sœur et ya ko réclamer ka bo mengo Sarah potoka bona. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Comprenez si j'arrive pas à fixer mes yeux devant le caméra. T'as dit à combien aveugle? Ces derniers temps depuis aveugle. J'ai un problème de vue donc mes yeux sérieux ça va pas. Donc ça va pas vraiment. Mais le bon Dieu va faire grâce déjà et les cas bien. Nzambe azala na bino lobe ko le kalilo bandeko balandia Top Media Télévision bandeko balandia Sarato la télévision Nzambe apesa baye ba luka bana bapesa bango bana bapesa bango bana mapasa baye pe ba luka mabala bozwa pe mabala bino pe bato bobali Nzambe asali ete bobala bokende tina mairie na état civil pour que mariage na bino ezala légal. Mais ce que za kaka keno tokenaki kokuta na famille o bakutani sincèrement lobi na tongo okozala na ba problème parce que oko justifier yango te mbongo wana ekozonga kana ndenge ezalaka. Nzambe azala na bino lobi ko lekalelo.